tutamokile kelama isali mami buhe bele olelo ye bandite isali bambula he bele oyo moto mokwa ye esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema bandeko balandi ya Vom Télévision ya kozala liboso ya baitando na bino mokolo mwa lelo na kati ya émission na bino mokolo mwa lelo esika wapi toyoka lisusu bongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote ya mingi penza na bisika nyonso yebuzwa misolo tango pengonga ekoki oyo wapi tolukaka koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso ndetika tosimba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa tuku mibale na mitano na ebandeli ya bopemi na biso ya sambo na sanza ya mitano eleko ya mibale eleko ya kianzu mobu monkama na tuku misato na kati ya manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya poto balisaka yango na tina ya bososolo ya malonga ekoka bongo kozala ndi mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 6 février 2022 kolela bongo manaka ya bapaya bandeko bandi ya Vom Télévision tango nyonso bokomona kande komo pepe liboso bitando na bino solo bopesa katango pengonga ya kolandaka bango na nzela émission iyepo kosunga bino bokoka lisusu koyeba penza ko maîtriser malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo bopesa katango pengonga ekosunga bino boyeba lisusu ko maîtriser malamu manaka na biso calendrier africain bokoko ya baindo tokosuka ka biso na bino wana te ese na kopesa bino manaka ya mokolo bandeko bandi ya Vom Télévision tokoyaka lisusu kati ya mabota na bino na tina ya kotombela bambotama elamu na bandeko nyonso bayi babotami lisusu mokolo mwa lelo kati na bisengo nyonso totombelaka na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tope tosengelaka na bino lipamboli ya tata mokeli likolo ya kozala na bino po ete lokola bobotami tika ete babakisela bino lisusu mikolo ebele na tina ete bokokisa bayebosile koyana yango na mokili tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya nengwa shobole bisimwa bango basila kobotama bongo mokolo mwa lelo totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote ponini te totombela lisusu mbotama elamu epai ya bebe na biso ya princesse Lukula Ngamuko wana mbasi ya tata moke elongo na nengwa mbo iwa totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli abakisela bino mikolo ebele bokola malamu bokokisa mayebosila koyana yango na mokili kaka na kati ya kokoba kosepela lisusu na bambotama na biso tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya nengwa Vita Kimbi bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwa lelo wana mbasi ya nengwa Kimbi elongo na tata mavungu totombeli bino bambotama elamu ponini te toko lisusu kotombela bambotama elamu epai ya tata Kebele bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwa lelo totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote wana molongani ya nengwa Makiese elongo na nengwa Ndala totombeli na bino bambotama elamu toyebi ete lelo penza bisengo ezali pamba te sima na biso ya kobima na plateau Vom Télévision tozokoma na bavinga na bino na tina ya kokabola bisengo elongo na bino bolengela makemba na wangila na musuni ezanga te po yango nde ezali biye oyo ndeko mopepe balinga kolia mingi tika pona kokanga bisengo biso moko te tozonga na ino kuna epai ya nkumungala totala bonzenga bwa bino pe tocaba loyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo po ete lelo nde mbotama na bino tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo
lelo mbotama na yo, lelo mbotama na yo, lelo mbotama na yo, lelo mbotama na yo. Tupeta bigi, tupeta bigi, tupeta mama kuku, tupeta mama kuku, tukumeza nzambe mbula mbula, apagese liyo mbula mbula, tukumeza tata mukeli na biso, apagese liyo mbula mbula, toye awa pona yo, pona yo, pona yo, pona yo, tukobina pona yo, pona yo, pona yo, yeah, tokomela pona yo, pona yo, pona yo, yeah, tokobina pona yo, pona yo, pona yo, yeah, tokoyemba pona yo, yeah, pona yo, yeah, tokoyemba pona yo, yeah, pona yo, yeah. Happy birthday to you, Jilele Bimpe to you, mbotama elamu, Jilele Bimpe kuzaliwa mzuri, Jilele Bimpe. Happy birthday to you, joyeux anniversaire, mbotama elamu. Matano mingi bandeko balandi avant télévision solo lelo mbotama na bino tika to sepela penza mbotama elamu lisusu na bisika nyonso ye bozwami na bino pe bayebo ko sepela to tombela bino bambotama elamu bozanga tena ko benga biso na ba numéro za libongo affiché na site ndo avant télévision to lobaka tango nyonso avant 48 heures manaka na bino ekota toko yamba yango toko kembela pe toko tombela lisusu na bino bambotama elamu lolenge to sala kapuna bandeko nyonso solo bandeko balandi avant télévision biso na bino yambo to kabona kati na manaka na biso boyebi ete tokozwaka moko alite na rubrique na biso ya video du jour tozonga lisusu kune pa yankumunga totala nini balengeli biso tokutani biso na bino na sima elema o tolanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Alpha Blondy et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali et les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapacité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Depuis, votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique.
ne veut pas fermer toutes les frontières, les bloquer à la BCEAO. Attends, c'est quoi? C'est pas juste. Je vous demande de reviser vos copies. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtait quoi si vous vouliez aider vraiment le Mali? Que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider, chaque pays fait 14 000 soldats, pour venir aider la junte militaire à se débarrasser des djihadistes. Ok? Et la BCEAO devrait financer cette opération si vous n'avez pas d'argent comme d'habitude. Mais vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française, qui font appel à Wagner, les Russes, que vous prenez cette décision. Ne me dites pas... tika totonda lisusu bino botondi bandi ya Vom Télévision tango nyonso na tango pe ngonga obo miseni kopesa biso na tina kolanda kamanaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo totondi bino botondi tobaka na bino tango nyonso ete mai nyonso tokotielaka bino Vom Télévision kana tina kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi nde tosengaka na bino botikalaka tango nyonso scotché na chaîne na bino ya bonsomi ya baindo Vom Télévision pona nzela yango ekosunga bino pe kolakisa bino bele ya makambo na kati ya mokili tozongisa matono na bango mene songe nzela mfumu kusuka mzana pona na Angola moko bimisala ya mfumu kimbangu elongo na banengo akelaki bangangu ya mfumu kimbangu pe bino balandi minene ya Vom Télévision pe émission mokolo molelo soki bosepelaki na biso lisusu matondo ezonga penza ya mingi epai ya tata kwaku ya Kalau Maisha kuna na sima ya kamera tosungamaki pe lisusu na nkumungala kuna eteni ya montage po ete tokomela bino lisusu na bonzenga nyonso liboso ya bitando na bino totombeli na bino konsoelamu kati ya mabota kimi ya mfumu kimbangu ekoka bongo kozala na bino biso na bino tokutani na mokolo mankenge malobi botikala malamu. Utamokile kelama isali mami bu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele oyo moto mokwa ye